ba enlever bana classe na est boka ki bana ba ke ko sala tena fait ba enlever bango même pas ba message à condoléances à chef de l'état maintenant le président Tanzania Koufi Malamoko deuil national. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Baboka musu bakoko sala na bango deuil national parce que bango bazaka na matanga te. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il n'est pas congolais? Il se soucie trop na makambo batali banda ke makambo ya mboka Congo. Il cherche à gérer le conflit extérieur que le conflit intérieur. Tant à Kenya Égypte à la guise on peut sa fleuve Congo. À Kenya Rwanda teki 552 km². Le Congolais meurt chaque jour à sala deuil nationalité. Vieux maréchal perd à son âme, vieux maréchal, chauffeur Oyakumba Félix Tshisekedi Banda en opposition. Vieux maréchal a kenda na avion. Avion au-til l'autre yebate avion kenda wapi. Deuil national et salamate. Plus loin. Beaucoup d'informations. Bon, moi, dernièrement, ingénieur ougandais, ingénieur rwandais, bazaki na nzela po batala banzela o ba ko sala o ko sangisa Uganda na Rwanda o ba Ugandais batsaki mbongo pona banzela wana salama. Banzela wana soki ba Ugandais réellement bazaki na souci Congo. Poni batsaki mbongo te etonga banzela na kabeya ka mwanga. Po kuna nzela moko bazango ka nzela Paul Wange. Partout dans le monde entier à travers www.congo lisanga télévision to pesibino mbote mokolo elamu le président tokosola na masole tali politique mboka na Congo na mona mboka Trésor King Kolo Congo na penza tokosolola maimatali l'actualité politique à Bourg-Lanson, qui s'appelle condamnation et à Bosco Tangana au CPI confirmé 30 ans de prison. Tout sur la penza mais Matali Bobsek il y a papa Honoré Ngwanda, tout qui est penza la Matali débauchage il y a combattant au pendant le global qui débauchage il y a parti politique le commis débauchage il y a combattant. Donc sur la on a Trésor King qui est déjà coupé sa mbote invité na mbote Trésor King. Yange matondo ingeta lusako na bakwa Congo nyoso bakolo Congo ndenge ngala nga koza mukolo Congo esango za raso za mukolo Congo yeba valeur mboka no po linga mboka no makasi. Bonne santé Trésor King. Santé na rythme ya Félix et Antoine Chilombo, na rythme ya ba comédie politique, na rythme ya matanga ya papa Honoré Ngwanda, na rythme ta ba rythme belé na nzoto wa moto. Donc soko ya monene za lokwa déjà oko mi vimbe la nona ki bomoto po tango ke na cimetière vimba lisute na cimetière pasuka kamba moko soko za moke ngio lo ba pesa manque donc tozana manque na outrance en même temps na exagéré donc outrance excès na manque. Oui, mon amboka tout qui dépend na même Matali Bobsek tout peliwa ya papa Honoré Ngwanda wazali père ya résistance surtout to kolobela résistance to kolobela ba résistant to mona mbala moko papa Honoré Ngwanda parce que ye moto penda atombola ki résistance na bayi congolais lelo yaki avenir nini kozana ba résistant avenir nini kozana résistant ya mboka na biso awa Honoré Ngwanda akufi. Honoré Ngwanda avant tout bato babengaye na résistance ndenge bakopesa ekombo ya tata ya résistance pour exemple bato bapesa ekombo ya papa na résistance ye moko atikali komibenga père ya résistance te azalaki mosali na nzambe. Honoré Ngwanda azalaki mosali na nzambe te Honoré Ngwanda atikali kofinga te alakisi bosolo pourquoi bosolo ekoma
papa Honoré Ngwanda azalaki mosali ya Nzambe yango bato bakokache vérité ya ke mosali na Nzambe soki papa Charles Lesu akufi il était encore vivant soki ayaki na makolo mibale moi Trésor Mbukele na ngai naki kopesa ye micro abetela bino vie ya papa Honoré Ngwanda ngai epa na ngai nalingaki au moins bamédia balobela liwa oyo esangani papa Honoré Ngwanda akei papa Charles Lesu akei mpe pasteur mosusu mpe kuna azalaki na Europe akei to mosali na Nzambe atiki mokili topesa matondo na Nzambe na circonstance nyonso tokumisa Nzambe wa lokola mosali na Nzambe po soki bato ebele papa Honoré Ngwanda bimisi bango pe ba musicien ebele pe papa Honoré Ngwanda bimisi bango papa Honoré Ngwanda banda koke koteya na église ya papa Charles Lesu to bazaka na intimité lelo pe na bato wana mibale po papa Charles Lesu akei papa Honoré Ngwanda pe akei yango likabo koteya wa banda ko gagner ba âme ayaki nango lisu a gagner ba âme na résistance parce que tango ko sambela pona bomo ine sengeli po sambela pona mboka na po bénédiction na yoza ko se dépendre lui voulait être béni alingaki âme mabato tango ko gagner ba âme pona bokonzi na likolo faut aussi ko gagner ba âme pona mboka na po bénédiction na yoza ko dépendre na yango c'est le travail papa asali a gagné ba âme na résistance biso ba oyo toza ba free ya papa Honoré Ngwanda parce que lelo yo soki bato batali na profil WhatsApp na ngana te le crime organisé en Afrique centrale parce que toza kita ya kotanga ba crime organisé en Afrique centrale toza kita ko yoka papa ana mais souvenir ya monene to enseignement ya monene o etikali marqué na moto na ngeza nini papa wana lobaki Félix aza na 3 missions alobaki mwana oyo Félix obokomona Nzambe permettre yetaka tsaki komba Nzambe aya wana pona beka ya ba congolais ekweya miso ba congolais efongwama de l'autre bateau musu ba ko comprendre message anate moi je dirais moi Trésor King la temps oyo liboso ya Félix Tshisekedi message tout papa Honoré Ngwanda pesaki ekangami ka na esika wana Félix a 3 missions. Première mission, ezalaki ko blanchir occupation. Mais l'autre na boye ya Félix Antoine Tshisekedi ko l'obligation occupation ezate. Kasi yango a blanchir yango te, alongo l'occupation bato mabe. Lobi papa Etienne Tshisekedi obeto songisa na Rwanda lelo to babi Kagame a diriger Congo babi ya wapi. Mais lobi kaka bango baloba Kagame a diriger Congo. Lelo to bi ke Rwanda moto azali na ba massacre ya est mboka Congo babite bon voisinage toza ba relation ya bon voisinage yango na blanchissement ya occupation Félix Tshisekedi aye ko kotisa lisubo occupant bazwa place ya na mboka Congo omona Rwanda Airways comment okita defa na aéroport Antili ba ko senga recensement tango ko mona vidéo Félix yo moko ndimaki aza angolais o moneke toza na président za congolais te moto to kozala pour sa vidéo na yaka ngana kabola na ko kabola yo mboka biso toana mboka biso tozaka na ba occupant ba président occupant na peso yango te biso ngana loba te ngana loba toujours na lobi mwana wana azali congolais na bemiso na banda ko loba Félix aza congolais tozwaki Congolais, membre diaspora, peu quinois. Bato banda ko loba jour quinois au côté la pouvoir makambo esa nini et ko changer. Ba miso babi boko zo bato ba uti na bazamba. Yango ba ko koka ko changer makambo te. Jour moto ayebi réalité ya poto ko koma na pouvoir ko mema poto na Kinshasa. Jour au Congolais ko koma biso to kanisa bongo. Mais lelo on n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Tolobaki quinois so qui a eu pouvoir. Aujourd'hui, ba quinois, to perdre nyonso. Na oba belge batika ki to perdre. To bandaka na pont qui anze bukanaki. Pont ma tête entrée qui sous région na ma tête bukani. Pont Djili e bukani. Ma tête kuti sous région bukani. Pont Djili eza o bukana. Donc tozo perdre na biloko ba belge basala nini batika ki. Donc quinois c'est sous la valeur te. Ba komi ko zo quinois de sika batela ba centre
ya rééducation ba centre okoki ko aider lobby azwana musala parce que ba jeune ba ko bunda kuluna za faute na ba honte za faute ya l'état irresponsable otozana ye mais bazui ba kinois ba komi ko tinda bango na ba village kinois perdre valeur na ye tango bobeke kinois kotinani ça montre directement qu'il n'est pas un kinois parce qu'un bon kinois le quoi ngai na ebi ce qu'on appelle le conflit de génération na bi ba benga ba conflit ya ba quartier moi trésor king na ko arrêter yango na peu de temps na continue na pouvoir na ko sa ba kambo ba komo salate to ye na congolais vous dites que congolais sans côté pouvoir et Félix Tshisekedi aujourd'hui à part vidéo oh il moko lobby qu'il est angolais côté musu rwandais on applaudit parce que ba tu ba balancer bon mon et pembe na papa Etienne Tshisekedi tangalo ba congolais musu ba angolais ba c'est pas biso il moko lobby nga oyo ba koko na ngai ba 100% congolais tala na yebi descendance na nga mobimba nabi ke nazali muungana mama nanga muyanzi papa nanga muungana na yebi esika nito uta tito yo koma babukiele na yebi koto esika nito uta tito yo koma na mayoko tito koma na vanga na koloba toza bangolais ndeni na sisa nanu tokokende tokozoka sima na papa Honoré Ngbandu to yepa tomona ke muto aza congolais te le congolais meurt chaque jour à sala de nationalité vieux maréchal paix à son âme sokoza boloko naza sur et puis vieux maréchal chauffeur o ya Kumba Félix Tshisekedi banda za na opposition vieux maréchal a kenda na avion o tilelo to yebate avion kenda wapi de national et salamate ndeko bakitisa ba drapeau te ba enlever bana classe na est boka ki bana ba ke ko sala tena fait ba enlever bango même pas ba message à condoléances à chef de l'état maintenant le président Tanzania Kufi mbala moko deuil national. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Baboka musu bakoko sala na bango deuil national parce que bango bazaka na matanga te. Oh, biso tozana deuil, oh ezaka deuil moko quotidien. Chaque jour nous pleurons. Chaque jour batuba kokufa. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il n'est pas congolais? Il se soucie trop na makambo batali banda ke makambo ya mboka Congo. Il cherche à gérer le conflit extérieur que le conflit intérieur. Tant qu'à l'Égypte, à la guise, on peut sa fleuve Congo. À Rwanda, teki 552 km². Là-bas, Rwanda. Plus loin, bon, on a une information. Bon, on a dernièrement, ingénieur ougandais, ingénieur rwandais, bazaki na nzela po batala banzela o ba ko sala o ko sangisa Uganda na Rwanda o ba Ugandais batsaki mbongo pona banzela wana salama. Banzela wana soki ba Ugandais réellement bazaki na souci Congo. Poni batsaki mbongo te etonga banzela na kabeya ka mwanga. Po kuna nzela moko bazango ka nzela Paul Wange. Et comment on permettre bande ko na biso baluba ba lisu na fufute ba lisu na masango te ba koma oya bango moko okomona yoka so ye na Paul Wange akomi oteka biscuit liboso IDPS lelo akomi otela batu munoko moto akolala libanda contre force du progrès alala te nzambe te lokuta na ki diale lo so tomboli botsa nzambe te. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Arrêtez. Nzamba linga bêtise te. Ande kolanga. Nzamba lingi. Nzamba yebi ndenge nya kotombola. Nzamba kotombola na ndenga loku ya mensonge. Nzamba wana yo ndeko soko nzambo Kristu. Soko nzambo Kristu. Pa Kristu baleli. Soko binzamba kotombola moto na lolenge ya mensonge. Soki nzamba tombola longe ya mensonge c'est que humiliation no ekoza makasi po nzamba la kisaka za Zambe, s'il vous plaît, Nassisa. Zamba koki ko tombola moto na anti-valeur te, pour na valoriser anti-valeur. So moni Zamba tomboli, et ça pour na la kisaba tu non, tala moto na tombola na anti-valeur, tala suka. Na ye. Tala lo komi wapi. Trésor King to kele na likambo ya papa Honoré Ngbandu to ko tango poto ke na sujet mususu. Yo lo biaza ki mosali na Nzambe. To zongi ya pe mo sima. Ata ba mama na biso batata na biso akala babi Honoré Ngbandu abusisa ba bebele na boko na biso Congo na Kinshasa bato ba ye opération Ibu
oyo azalaki ancien DG na Lipolo baobenga lelo année actuelle année slip so na bosali te na opération na ye ibu abomisa bato ebele boni bato totia kende exil akenda bato mibande koprofetize babengwanda kozonga kaka na kongo na kati ya cercueil donc kozonga kaka na kongo ya bomoiboye te yango tomoni lelo ekokisa biboni yo kobenge lelo paster balobi ndeko balobi esengo na moto akokufa na boyebi nzambe. Moi je pense que papa wana a comme ça le travail où il fallait sokola karma na ye. Vous l'avez accusé trop, mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, au commencement, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il était animé dans la jeunesse, peut-être il était animé dans Nine, mais quand il a compris, ah bien non, il faut, c'est là. Aza Paul, ngana ba nani, bilo ba botanga Bible na ba politicien tout na za papa Honoré Ngwanda Paul. Paul aza moto oya bomi mingi me pe moto wa komi ba livre mingi. Lelo papa Honoré Ngwanda malgré passé ne lelo za moto oya teyi bato mingi. Même Félix Tshisekedi est le fruit de matière de papa Honoré Ngwanda. Même papa Etienne Tshisekedi ngalo bato songise na Rwanda, fruit de matière de papa Honoré Ngwanda. Vous comprenez? Parce que chez Papa Etienne Tshisekedi, l'ennemi était seulement Mobutu. Ce n'était pas l'occupation rwandaise. Il fallait Papa Honoré Ngwanda à Fongola, même Papa Etienne Tshisekedi Misu, na Oetali. Ce qui est comme Kotanga Bamabe wana, Totanga appelle solo ya Papa Kimba. Emmanuel Kimba, Papa Nani, Papa Bamba. Totanga, Tolo Papa Etienne Tshisekedi azaki wapi? Totanga liwa lumumba tolo papa Etienne Tshisekedi azaki wapi? Totanga batutu bako kufa lelo tolo ba Félix Tshisekedi azaki wapi? Yonga la ko baba tanga IGF ya milimo wa bato. Bomona bato belé ndenge bako zana ba détournement des esprits de gens parce que nzamba tie moto à vivre 60 ans na mokiyo détourner yo memie na liwa. Il y a des détournements de la vie des vies humaines. Parce que nous avons moto, salaboye, bino pour le koso pouvoir na bino, bobomi si batu, bomemi bangona séjour de mort. Motanga IGF, atanzamba tanga IGF ya milimo abatu. Bomo le bela ba politicien de ba okota makala ya libelo ya seko na seko. Papa Honoré Ngwanda. Moi je dirais à tout le monde, ce qui nous importe. Papa Honoré Ngwanda a obligé Congolais à l'andanzelane. Congolais conscients, Congolais nationalistes, Congolais patriotes. Et puis quand l'Andanzela, Papa Honoré Ngwanda 5 ans, il y a Papa Honoré Ngwanda. Parce que Kolanda déjà Nzela, il y a Papa Honoré Ngwanda. Les alliés déjà Kolanda Nzela, il y a résistance. Les déjà Kolanda Nzela, il y a patriotisme. Parce que le Oyo. Qui est le politicien ou aboya ko travailler, aboyi babomengo, aboyi dépochage bande époque Kabila. Félix Antimas a débauché dans la Mouka. Bango ba osala makamalamu. Il n'y a aucun saint sous le soleil. Na samo kilo mo santo azalité. Mais nini auto ko sala. Na ko pesa oli c'est mon kondeko. Nzete ko kola na lupango na bino, nzete ngweza ka mabe solo mabe. Mais mbuma na ngwe ko bikisa bato est-ce que ba okata nzete ana? Jamais. Trésor qui Papa Honoré Ngwanda za bongo. So ki passé na ye, bobi kezaki mabe boba ke mbuma o abimisaki yango ko bikisa Congo. Est-ce que toko kata Honoré Ngwanda po mbuma et au Bikisa Congo? Jamais. Ah. Trésor King to qui n'est pas dans ma écoute dans ngambo ya CPI lelo est confirmé penza arrêt et condamné Bosco Tangana. Nous d'abord ça va te belé na est to kolobate lelo ba condamné pour 30 ans de prison. Kasi ba imboka pe ba kozela pe bato yo bazaki na elongo basala ba crime bango elongo bango pe ba condamné bango lelo Bosco Tangana azali condamné pour 30 ans de prison. Donc on va nini na condamnation ya Bosco Tangana. Au moni CPI ezaka boloko moko eza na bamatela CPI moto akolekisa na laptop azotala makambo nga 30 ans ya CPI na komona ka lokwa moto akoti maki aleza maki bato lokola oui bato lokola ba Bosco Tangana il faut ba yo komona boloko biso tobengaka boloko na bakango na boloko
wana prison ya CPI siko boloko pour abamona que le Congo au bango ba ko ke le Congo eza avenir eza pasi tala okoti boloko okomona boko sala ba matière fécale kaka wana na boloko boko yoka solo wana boko lala wana eza au mwana Congo akonyokwama mais pour nani Bosco Tangana ake ko sa boloko na mousse pe batandela ba dra pembe tala Jean-Pierre Bemba to banda ko tandele dra ya pembe pour la kisake ba ko lala bien ba ko tikela bango biloko akolia ezaka ba maki ba ko kende tango ba robima ba luki place mo ba teli bango. Moi je pense que ces gens ici seront condamnés ba cause à la condamner na ba génération future 30 ans mukie na moto abomi bato milimo bato wana est-ce que kufi 30 ko c'est quoi botika ba aventure à ce pays botika aventure à ce pays mais ba bisaki biso kaka même ye Bosco Tangana alobaka nini alobaka ete avant samba sengela ki Kabila kende ce pays oyoka kate siko tango Kabila ako ke ce pays te bilo bobi yela Félix bakabwani kuna ba américain o boko kumisaka tango nyonso ba américain ba bisi Félix cede bato nyonso to basala ki mabele na Congo ya komi mama ya soso ko batela bana lelo balobati bilo bozoka micro ba bi Kabila kimi exil bozoka kate po botuna bango Kabila ko bika na kuna kinga kati moto alongwa ke katanga ye ngana monena boulevard na leli China Rambo na boulevard China Rambo na bien oyo exil na mituni batu toza wapi toza na changu est-ce que toza na nini te na Dubai te ote na bulaki ya musu na kenda ya ta Dubai na ndoto parce que bango balobaki ka kende exil mais est-ce que bakoki aussi la ta soni koki aussi la baote ba legal isu na écran baloba te parce que neti ngayo na botama na soni na nga éducation na nga na bango eza ndemo te éducation na nga ezaka so bakangi yo moyibi ata nzela na ko legalisu te so bakangi yo moto alukuta moto wana na kokoka su kotale na misu te bayocation ba Christian Bosembe ba Gili ba o nani ba Chole lelo boko tika ba baloba ka pe boko croire bango pourquoi Congolais comme trop chrétien. On a le christianisme parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de ce qu'on attend, ce qu'on espère, voilà. Ce que Makambo donc on a comme ferme assurance à Congolais. Ce que Kabila qui exil a assurance wana. Kabila qui exil à Kozonga te katanga le boko. Et tant la foi vient de ce qu'on Nathan, et tous ces Congolais là, on a parlement de Bouba, pour activer Fona Bango. Mais moi je pense que les Congolais doivent surmonter tapia le christianisme pour tout comme abisso tout ma philosophe. La philosophie commence quand la personne se pose la question pourquoi Kabila qui m'y exile, bien sûr, mais pourquoi Banane Bazar? Au moment où Sika Moutouako comme Mayel. Kabila qui m'y exile, maman livre. A komi kolata biloko azara mopenda mama olive to yebaka dessin na ngote mbele oto komona mopende ya mama ndenge ezalaka mais mama o babenga ke na nina ke kosamba ye wana te o baloba ke bakokanga ba soda mo batangi kombo na ezaki olive te mama olive lembe siko to tuna pourquoi bakokanga mate pourquoi olive ke na RFI yobi esengeli ba yeba ke Kabila za militaire pendant que to yebi ke na mboka na biso militaire akoki ko diriger mboka Kabila Zaki sous militaire pendant que Kabila était militaire. Pourquoi Olivier a dit ça? Les Congolais faut pourquoi quand on a moutou. Le roi comme il a bolobi amen Fatibé. Il a qui parlement debout. Non, ça parlement debout et c'est loco ou salami pour na ebebisa ba mitou ya ba Congolais. Ebebisa éducation ya ba Congolais. Tangelanga 3 informations à malamu. Tangelanga 3 informations à malamu. Ngala tangelo 10 informations lukuta. Nabanda information lukuta. Nabandi information ba okanga Shadara panzaki biloko ndako. Ndako wana za leta ba okanga Shadara kangami.
Olive Lembe ba ko kange batangi kombo na ekuna. Olive Lembe bakangami. Karine bakangi tango Karine ako sambwa na témoin. Karine akende na justice loko la. Mais lelo Karine suki ba ko bika kuna ndolo. Lelo Karine suki. Te na lobi lelo yo. Mais bino bo anticiper ni ne ça lokuta te. To mona ki bino tout ko koma. Karine bakangi mais na tango wana zaki no témoin azoya la loko la. Témoin. Lelo yo Jamal. Je suis innocent. Bala ki zabiso pavillon na makala. Sur innocent. Pavillon na makala za. Kamere na anniversaire bana ki osani. Tala lokuta ezana ba parlementaire debout. Jama Kabou et nani Augustin Kabou ya ko la ki sabiso réellement que aza moto a lokuta. Trésor King, tout qui est dépendant de matani débauchage, le longwe débauchage à ma partie. Pour nous, il y a pas de lokuta, batala avec parti à moutou. Ma partie politique est belé, ba débauchage, par contre, union sacrée. Quand c'est l'autre moni débauchage, et continue à combattre, surtout dans la diaspora. Oh, ming, ba deko finga, lobi, ba ina na Congo, awa, ba msusu, ba komu na bango. Nasi bana. C'est que bazaye bete pour kotanga ba kombote, ngana otoyebi. Adam Morona. Ngana otoyebi, yo so kotanga. Logola odombo. Non, ça débauché, je l'espoir Congo est changer. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que Sambe la lobara Zambe sunganga la bande konanga ya juto kuta. Donc quoi Bobo Congo, azana débauché espoir ezali. Donc quoi vient Libita, azana débauché espoir ezali. La tangi dans sunan. Basé belé. Et belé vraiment. Na ba on la tangi ba kombote. Donc quoi commandant Mike mais quand on compte à comment va Aza débauché espoir ezali parce que ata ana Congo ba débauché pe ba to belé soto bandi kotanga lelo yo koko invisible na bi ko ngo beta li solo koko invisible na koko China o ba to belé apoto ba benga ba bi yambo bo critiquer muto na botu na na poto bande ko sala nini soki moto bande ko sokola mutu ebembe na poto tango ayeba proposer 10 000 € na facilité soki moto na poto abande ko kolongola bana ba bébé ba pampex tango ayeba pese 10 000 € moto soki na vie na simba $30 000 te $40 000 so ba proposer ça nini akokende. Et là, comme nous sommes bateau senge ba yeba wana fingi moto te na lobby soki moto. Bateau fo ba yeba. Le patriotisme soki moto akomi da mo kolo ezaka sous patriotisme te. Et quand ali soute. Patriotisme preuve lango ezaka na bolenge. Ba normalement malem beti moto. Parce que tango moto azale bolenge, tango azana posa ya mokili wana. Habité na tiki bokili opo na sa nini biso to kola ki sabatu patriotisme na kimukolo bakoko invisible bakola déjà ndenge bakola to la ki sabatu patriotisme mais moi je dirais kaka na batu to bakotanga kombo lo kimbangu na lokuta ba ete tozana centenaire ya fumu kimbangu centenaire ane bandi na 2021 okosila na 2051. Il faut donc changer de stratégie à combat. Nous devons apprendre les gens le patriotisme, ou apprendre bango désobéissance civique. Parce que le patriotisme, c'est une façon où tu es conscient, au sein de l'issue, ça likambu, conscience où on est mouté bando ça nini, que pour ça à chaque fois. Oh, il faut te abattu, conscience. Malgré le projet c'est belé, tu regardes le baboité par le balisson au trésor qui. Mais bande qu'on a vu sur la poteau, les gens des belés. Les lots ba ko sala son achatumba bazaki lobi wapi ba diaspora ba ya ba kumisi fachi beto to kusimba fachi les lots ba koma kala zene muta kamere ke kamere na nute yo biteka chatumba loba ko simba fachi kasa pa yo kene pa kamera monike ke kaka ndeka zaki na kamere tangu bazui nino directeur ya cabinet akomete wa ko simba fachi biso bato fachi omoni boye lelo yo baza wapi bana poto te wana bana poto te ba oyo tout batondi na présidence o lobi ba bande ko livrer ba pizza na poto ba chèque-couleur lelo po ye ba bango mona ba kanga ba photo na ba cigare na ba pipe ba rata vi na poto ba yo gagner yango na Kinshasa bango wana ils sont pas débauchés lelo
Koko invisible na koko jinelo na koyebisa bango ba ke combat na bango bebi ka combat na bango te ba trahir même ba génération na bango. Parce que koloba lelo yo atala ke miso sala na tata na biso to bundisa bato to bundisa système. Wa malobo to ebi ke maloba Félix yangwana. Mutaloba maloba la ba to Félix. Ba tout est système. Pas tout est système. Est-ce que le système en salama yango moko to bota système na mokili. Système eza na batu. Pour na ko bundisa système il faut changer batu pour système peut ça nini et changer parce que Mbili Abel ayembi moto akola na bizaleli wuta bo mwana na ko bongola ko na mokolo moko te ba yo katanze bo Mbili Abel. Yo ko lingala ba menda tika lokuta lelo. Pour atteindre l'église, on met la communion à sa sango. Si on a dit que ya Christou à cause de sango. Yoko linga boshabu atika mutema mabele po bako bomba ba Congolais ya ko ba ko bomba te. Ake ko créer guerre na est ya mboka Congo. Yoko linga nani lisusu Moïse Katumbi atika moyibi lelo. Toko linga Bemba atika ko trahir ba Congolais lelo eza bizaleli na bango ya bomwana. Koko invisible, Koko Gina, bah que va trahir génération na bango mobima pe va trahir comme moi Kimbangu. Je dirais na batu tout au fois na bango tout ami que bato bako ya na Kimbangu, ba baki na mokola suka bato belé bako ya na Congo, mais bako za la bango te. Ndenge pe toko monesika ba pasteur, de pe toko ze pas Kimbangu. Ezali bato ba comprendre que comme Yesu ba timbeli bango, ba o bakanga place de na comme Yesu bangi ko tikate. Ba nyekami, ba biso to ke na kombo Kimbangu. Kuna ba yoka biso comme belobi ba misu ba obima na kombo no musu pa ko obima na kombo trésor qui kwa ba sa génération ba koko invisible ba cédé ba misu ba bisingo bino nga ba za na prison ba lembi prison on a ça merle vous matono merle vous voir mo bali tangu veka ba tindi batu ba bisi merle vous voir senga pardon abi soki na lobaki lokuta nde na kosenga pardon na ofanda une année 3 mois. Merle vous n'a caché. Trésor King. Maki Mukeba écoute à côté boloko a sengi pardon abimi. Mais Merla Tikali. Merla Tikali. C'est que bah tout bête là Merle vous m'a beaucoup. Trésor King to comme pour ça moquer na souka émission na biso. Lelo déjà 40 jours depuis premier ministre Sam Lukonde oye penza c'est que déjà na ba consultation makabonyo c'est ko kende. Donc lelo oyo gouvernement ko bakaraté. Pour le ngambo ya PPRD FCC babi ba ko kota na bango te na gouvernement union sacrée tandis que bato mosusu bazaki na kati ya FCC donc ça va na mais de bazaki pende ba ça dira déjà na kati ya union sacrée lelo oyo ba sous déclaration babi ba ko kota na gouvernement wana te to éviter gouvernement oyo ekozela nini to éviter ba poste bilinga kuna IDPS 80 personnes pour 4 postes to kuna na 8 postes pour 8 postes donc kuna pa Katumbi bako wela ba poste na ML c'est kaka des postes misa mo santo encore si nombre ba députés oyo ya Sénat. Le problème est alini ba Congolais nyoso ngala keza wolo te boyaki o bako débloquer makambo bako débloquer ba makambo bako débloquer oh ba vice wiye lisusu ekangami parce que ce gouvernement est un gouvernement de déblocage pour Congolais aller bien, Congolais vivre bien. Or, le président de la République soit côté première année, deuxième année, les années à kolakisa misala naïe. Troisième année, les années où a comme au sala kolakisa batuke na sala qui boit comme au sala ba misala mike. Félix a sa projet dans le gouvernement. Habiter là qui sa projet Félix. Pour 100 jours Bitancourt a monté sala 1500 maisons à Bitancourt. Là qui s'en a projet moko ya Félix aya na la pouvoir. Aya sans projet, sans plan ya gouvernance ya na vision. Et donc ko bomba mboko vision. Ndeko, batambuza mboka na vision te batambuza mboka na plan ya gouvernance. Et là qui ministre sera ke yo aye amoke plan ya gouvernance ya président ezaki boye biso tout Rolanda kaka plan wana ya gouvernance. Mais ya gouvernance azana ngote projet ezate. Mais directement hein, vision où est lié dans notre naïe. Donc cette vision ya Félix c'est ça là ça 10 ans ba tout faut balanda kaka na vision wana. Donc a komi logo là o baloba toko kende longo net singa matende. Bon kasi ko mabe ya gouvernement Sam. Donc 2 ans malonga te na gouvernement Sam malonga. Et bon to banzo lo bango lelo. Sam yo ye moko na no lo malonga te.
Yemoko samelo kwa malonga. jeune bongo le nani jeune nani jeune pepe ilunga azaki papa nani jeune nani jeune sa malongo te tozana ba jeune ne longi bwe na mutu da koma mubangi c'est l'association des fils à papa. Na kati association des fils à papa loko malonga ebimate sama fils à papa Félix fils à papa Katumbi fils à papa Bemba fils à papa bano ba ebi nzala te loko abiso bano ba ebi passe à peuple te ba fils à papa fils à papa fils à papa na kati pona nana kisoka ke non bakuta na rabana ba bakuta na yo ba préparer bana ba lobby bakangaka bango na boîte omona bana kimbuta ya ba Félix ba nani ba fils à papa bakutana bon solo là bon mais la moi boki tant biso to raisonner to réfléchir ba vi na bango ele kana whisky na nini après lobo comme si ba président ba ko yela bilo ki fils à papa donc na kati ya bana fils à papa les enfants gâtés pourris je les appelle comme ça na yebite que non ba fils à papa ba zakanelo monta malonga yo memana esika batu bazali bo zimboko bo pesa ngo pa ba fils à papa bango pe ba ko préparer ba fils na bango ba sa nini ba ya ko diriger biso bo zela nini yemoko sama nani ya PPRD kuna na nini na Lubumbashi amemani bonso na Lubumbashi président ya jeunesse ya PPRD amemani yemoko sama mutu akabila kabila papa ne amemani pareil ya sama na politique eza nani c'est pas Kabila. Merci. Merci. Bilo le roi boko lingaga changement pour na Félix soit mutu alobi Fati Beto ata sata le loso alobi Fati Beto kominza. Soit nzamba alobi Fati Beto te yenda sata. Donc à ce qu'on a si ça bref na gouvernement Sama. Gouvernement Sama le lot toza totika na combien de mois 8 mois. Pour na 2021 et si là. Na 8 mois wana si tu go lo monte toto kota na avril etikali 7 mois donc to baka tika na 7 mois tangu bako nomaka ba gouverneur tant auto ebite il faut basa la remise et reprise il faut mutu na mutu étudier certains ailleurs mutu na mutu étudier certains bon comprendre que gouvernement ya Sama Lukonde c'est pas pour les Congolais gouvernement ya Sama Lukonde c'est pour préparer les élections de 2023. Les gouvernements ont préparé l'élection. Ce que tu as préparé l'élection, budget ni va représenter le peuple congolais. Parce que surtout Félix sur le Bangate, nous avons organisé l'élection. Bon, il faut un gouvernement. Le gouvernement, c'est le premier ministre. Donc, ça, le ministre, il faut assanguer sa fond pour l'élection de 2023. Sinon, tu vas aussi pour que nous soyons donc, le gouvernement au Congolais a zélé l'autre, il paye comme à 1000 francs. Ya mukie boze la foufou talaga bilo musumu wa lo bana TV zate wa lo bana TV zate mais elo mona tuna ki batu na avenue na ba quartier tout tuna bango banda Félix zwata micro balade kota no banda Félix a koti pouvoir banani ba ye déjà ko kire ni na bango toilette na bango ba toilette va pas aller souter et peut pas aller souter merci. On a qui sont partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga, qui sont là qui pendant la mort en boca. Ah ben c'est ça caca la désordre. Merci à mon vieux Jean-Paris Kalapamba depuis Lausanne. Merci à Célé Toula de France. Nous sommes en Amazon, nous sommes en